babandi kokoma Moïse nda bando koma c'était en Éthiopie mais bamindele baye ba enseigner bato que Sinaï ezalaka na Moyen-Orient ezalaka na Asie or que Sinaï c'était dans l'Éthiopie parce que Éthiopie wana mona ka wana bana 8 Abraham abotaka na Ketura abotaka bango na pays des Étiens parce que le mot Éthi toujours ba définition na komona ngo pays de couche Éthiopie aujourd'hui ça veut dire Moïse akutana sko ba mindele bazui l'histoire tout ba traverser la mer Rouge et ici sans le savoir il faut aller classe bandi théâtre cours mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue chez Nazaréen. Maman Tiffany Moko toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, la prophétie va se réaliser certainement. Aujourd'hui, c'est très chaud avec Papa Kiss et dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants aussi très capitales. Croyez-moi que Christ reste le même hier aujourd'hui éternellement. Juste après cet élément, je vais dire bonjour à mon invité qui est déjà sur ces plateaux. Régie, à vous. Merci, c'est quand il a fait plaisir énorme à Nekap depuis les Issa, ma soeur, que Dieu te bénisse, à Papa Guy depuis l'Afrique du Sud, Maman Lauriane et les enfants. Pourquoi pas Maman Bitiko qui est là depuis les Issa, Maman Madé, Molani Monen et les Nazaréens, que Dieu te bénisse. Je disais que je suis avec Papa Guy. Il est déjà là. Ouais, que soit là. Shalom, bonjour. Merci, maman. Mbote. Mbote. Ingeta. Ingeta. Okombo Tata. Père moi aussi. Lelo lisusu toye toza na plateau toujours na cadre kaka ya basango yoki oyo kolukanga mbango kasi nga na yebi te nga pe na yebi poni Papa Kise pesa na bandeko mbote napesi bandeko nyonso to mbote oyo bazali na mokili mobimba napesi levie na ngai Mandako José Mandako Papa Marius Mama Nzuzi napesi bamamanga Makana mère nanga nyonso tu boza bisika nyonso batata bamama banganga Nzambe lingomba bambuta bajet napesi bino nyonso mbote napesi pe mbote na levier nanga Jano Binano napesi mbote na pire petit frère nanga propre Mbongo nani Delio Mbongo napesi mbote na King Chai na bakopera nyonso tu ya Litonge. Merci beaucoup Papa Kise pour ni sango. Ya Papa Simon Alexandre te so yo kika mai ni ngani fo te me apesa nga Bible pona na défendre apesa nga mukanda mais lelo za na musala ah oui
Parce que mutao lo bango eza muto yo ndenge landi wana za mais na ngipe ndiko balanda prophétesse prophétesse yankolo azu message c'est prophétesse na bi ngani mna lo ba prophétesse yankolo musa nzamba mwasi ba ki prophétesse laisse-moi yo mutolobi azu vraiment message ya moto pour na papa Simon Bango tolanda au moins mutu soso que mutu soso na belle comme Jésus na zilo bi côté pour asina misala mabe pour azali un pied dehors un pied dedans du comment la kati mukomoko libanda nenga ni yoko bela nzamba ko sunga yo mutu ke na ibanga ngosela kazambe kimbangu osela kazambe kimbangu soko beli véritable nzamba ko sunga hotel pose a été tango zo balabana na nzambe ke kombo na Yesu ezo sala te ozali côté ya bana na nzambe sangoni ki Yesu sali makasi te ozo balabana na nzambe te atobeli kombo Jésus esalaka nango te yo prene ozali côté ya bana na nzambe bongo okofu nzambe akofuta ona misala no pe na maloba na yo kombo na Yesu eleki bakombo nyonso na kombo na Yesu banganga bazokuela pe bafetisha bazokuela bango tu bazokuela na sinde bamagicien ngai lelo soki nazali makasi ezali na ntina ya kombo ya Yesu Kristo tango yo ozoleka na televizio ozolisa bana na nzambe ke kombo ya Yesu esalaka te ozomema botutu na vi na yo mpe ozali kobebisa bana na nzambe ozobungisa bana na nzambe nzambe akotunda mokolo na suka na bina kombo ya Jésus ezosala te kombo ya Jésus esalaka nango te kombo kimbangu nde esalaka bondoki ye balingi babungisa bana na nzambe mama balingi babungisa bino mpo bango si babunga kala mama wana azala misala ya mabe ya suka ya dimension likolo nzambe atelesaki nga misala mama wana azala misala ya molili nazozela permission ya nzambe na ya kobimisa mama wana soki nzambe alobi nangaka pa na ye koloba nazozela permission ya nzambe nzambe deja apesinga de message mpo na mama wana nzambe apesinga message mibale nabombi yango nazozela nani kuma ata 5 nabondela nzambe soki nzambe apermettre na ye kobanda ntina mama wana na koloba bokoki jamais kokompare kimbangu na nzambe kimbangu azali nganga azali féticheur azali ya nzambe te magicien asalelaki bokoko asalaki bondoki nzambe atalisanga ye kimbangu batindeli nga esprit ya kimbangu aya koboma ngai mpona nini nazali koloba makambo ya kimbangu nazali kobimisa bosoto na bango polele nalali na moni esprit ya kimbangu etebi koto na ngai alingi aboma ngai tellement nasalelaka mokonzi ya makasi Yesu Kristu nzambe epargne nga kimbangu akoya koboma ngai lisusu te mpo nana Yesu ya solo namona bala ya nzambe misusu baosepela bapaster baosepela bapaster bakenda kosala kimbangu baza bapaster ya lokuta mpo yo paster ondimeli Yesu Kristo okoki jamais kokende kosala kimbangu okoki jamais kofukamela kimbangu mpe koteya kimbangu na eglise okoki koteya kimbangu na eglise te bango kuna bateyaka Yesu te bateyaka Yesu te bateyaka kimbangu na place ya Yesu alobie bateyaka Yesu kuna na eglise bateyaka liangenda na 1950 liangenda asalaki boye na 1980 combien asalaki boye na 1800 bateyaka makambo kalakala bateyaka kaka batela bongo sala bateyaka te kaka bantiti na badefile bambunda kobinda na badefile pour l'église na bongo za bongo mais misu to vani se na liloba na matei na nguya ya molimo mosantu pasteur soki yo nzima makambo kimbangu oza kobunga bakosaki peuple congolais kimbangu za nzambe te ngai natunaki nzambe nazali prophétesse nazali envoyé de Dieu nazali messagère natuni Yesu Kristo nabi Yesu lobela ngai na tina ya kimbangu na yoka na yeba nini kimbangu azali nani Yesu Kristo Masia nzambe bila kimbangu azali nganga azali faux prophète aselaki nzambe ya solo te aselaki nzambe ya tradition ya bokoko ya bondoki abombamaki na kombo na Yesu Kristo mais aselaki nzambe te solo nde solo nzambe akitisela nga foto na ye atalisanga bimwana na nga tanga nzambe akomeli nga faux prophète natala boye foto kimbango bimi nzambe akomeli kolasi nga tanga
natanga bakomelinga faux prophète na babina otangi yango wana bokeba bana ya nzambe kibangu asa nzambe te boyoka maloba ya nzambe kibangu asa nzambe te kima eglise na bango kima mateya na bango idolâtrie. Bien aimé, nazo na ba réponse ya ko répondre to ya koloba awa. Ezalaki quelques jours na kwina vidéo moko bazulu be makambo ya kimbango epanga mama ko boye. Titre ya vidéo ezalaki tondima Yesu to kimbango. Oh! Titre ya vidéo ezalaki na lingala ezashine mama ko boye. Alobi tondima Yesu to kimbango. Ce qui vraiment nakangi vraiment titre ya vidéo wana. Bande ko zali passe mingi. Ezali passe. Bondima kimbango te. Bondima kimbango te po kimbango akubungisa bina zali nzambe te. Tant que vous avez un problème benga Yesu Christo, Jésus Christ de Nazareth, tant que vous avez un problème. Et d'accord, ce que moi nous allons ko benga Yesu Christo, Jésus Christ, azali ko sunga te po yo zala misala mabe. Ozotambola malamu te, ozali un pied dehors, un pied dedans. Ngai na benga na milimu mabe na kati ya nzoto ya mutu. Nzamba yebisi ngai kaka na kombo ya Yesu Kristo, na kombo ya Jésus, nde okobenga na bademo na kati ya nzoto ya bato bazala milimu mabe. Soki oselaka nzambe na bosolo, soki ozakaka na ye moko oselaka ye moko. Bato mingi lelo bazoloba ke na bengi na kombo na Yesu Kristo, na kombo ya Yesu ayako sunga ngai te. Na bengi na kombo na Yesu na solobi kote ndekolanga tame tamboli na yo. Est-ce que vraiment ozandoki te? Est-ce que c'est la kabilo ba coutume te? Est-ce que c'est la kanzambe ya solo? Po nzambe soko ozandoki beleli ya koya na yete. Nzambe msekinga soki kaka oza mosali ya nzambe ya solo. Soko bengi Jésus, ils ont la puissance. Soko bengi kaka Jésus, ils ont la puissance. Mais là, ce que c'est la kanzambe la nenga solo to zandoki, to ozali un pied dehors, un pied dedans. Wana ato beleli komba Yesu ko simba na ngote. Wana zali réponse. Ya bato balobaka ke soki na beleli Yesu Kristo ezo simba te. Bazo kitisa Yesu na biso, ba kitisa Yesu na biso ke inale kimbango na bango mata, kimbango na bino azana puissance te, azali ndaza mutamisala mabe, azali mutabakutim, mutabokoko ya bondoki, ba tradition nzama la kisa kingai. Nzambe ne Yesu Kristo ndi azana puissance, azaka ye moko na mokibo, moko Yesu Kristo, Yesu ndi azana puissance. Soki omoni ozana problème. Obeleli Yesu, Jésus, nzamba sunyote mitala. Mitala cheke moni monayo. Pafoza ndoki. Soko za ndoki te, oza mutema mabe, oza misala mabe. To ozali musika na nzambe, yango na moyen nzambe ya kosungo ezali te. Nzamba suwa kaka bana na nebe kimbangu asunga kaka bana na ye. Nzambe asunga kaka bana na ye, ndenge pe kimbangu badiangela basunga kaka bana na bango pona ndi si bakanga bango. Mutoba biso kaka tana beka kimbangu. Kizatima ya sunginga parce que azana na secte na bango. Satan sunga ka bana na ye bandoki. Satan sunga ka bana na ye. Ndenge pe nzamba ko sunga bana na ye. Oh, na bengi Jésus asunginga te, mulisungi te. Donc na bengi na kamba kimbangu. Directement ya sunginga parce que ozali ndoki, parce que c'est la secte ya kimbangu, parce que c'est la kanzambe Yesu Kristo, parce que c'est la kimbangu. Il faut que kimbangu ya ko sungo parce que ozali nzambe te. Parce que c'est nzambe te, parce que soko ozali nzambe, ngana ozali nzambe. Tango na zana problème. Tango babulisa nga ba ya babulisa ngai. Ba mama na ba yela ngati na ndako. Babulisa ngati na ndako ba mama wana. Ma maman lo mo baleka na YouTube, babulisa ngati na ndako.
Alléluia. Ben on vous tsanga ndako na molimo. Pour véritablement dans la nzamba nzimina Yesu Kristo tanga kobela komba Jésus. Directement fongu yekita. Ndetinga sona be kaka Yesu directement sa solution. Soko moni mutu. Azako yebisa bino. Kimanga bimeli ngai. Kimanga pesinga message. Kimanga yebisi ngai. C'est que batu wana baza na connexion na kimbangu na molili bakuta na kana esprit ya kimbangu ba invoka ka kimbangu. Alléluia. Ba invoka ka esprit ya kimbangu bakuta na kana kimbangu na molili. Yango somo makambe ba eglise kimbangu comme belé na mokili to komona ka groupe ya kiboko mobe bangunza moko ba bokoko mobe kimbangu bazosala kimbangu ba groupe ba eglise comme belé kimbangu po kimbangu wana azali na misala mabe ya bonganga. Bangone ba teki ndoki ya makasi na mboka ya Kongo. Bangone kimbanga yena kindoki ya makasi na kati ya Kongo. Nganzamba talisanga ikimbangu. Nganzamba talisanga makabu mingi bana na Nzambe. Mukoleza li tokobeta lisula ya kimbangu. Oba to baloba kala mais ngasko na yena vraie révélation ya Nzambe. Mukoleza li nazana ba prière soki Nzambe pesinga message ya kimbangu na koyela bino. Yum to na ozana ba keso tunaka. Est-ce que Kimbanga za Nzambe? Est-ce que Kimbanga za Nzambe te? Kimbanga za Nzambe te. Aza ba na za Nzambe te. Aza Nzambe te, aza prophète te. Ya Nzambe te. Ba tombolo komona na Congo po asela ki bokoko makasi. Kindoki ya makasi na boka Congo. Na niveau juste de niveau que yako élever le ko la Nzambe. Batu nyonso bazobela kimbangu Nzambe bakotikala komona Yesu te. Po ezali photo na dessiner. Nayebi ko dessiner te oza photo na dessiner na komi kimbangu azali Nzambe te o photo na dessiner photo kimbangu. Na dessiner photo kimbangu nayebi ko dessiner te mais na dessiner photo ya kimbangu mboni. Na dessiner photo ya kimbangu na dessiner photo ya kimbangu pe na komi ke kimbangu aza Nzambe te. Na dessiné kimbangu yeyo kimbangu azali Nzambe te. Message na ngai yango wana Nzambe azali kobenga peuple congolais baya epai na ye. Nzambe azali kotalisa bolingo na ye na kati ya mboka Kongo. Kongo ekobonga kaka soki tonzimeli Nzambe ya solo. Kongo ekobonga kaka soki tobwaki bikieko. Kongo ekobonga soki tolongwe na makambi ya bokoko ya bondoki nde Kongo ekobonga. Soki nanu Kongo eyebi Jésus Christ Kongo ekotikala kobonga te ne libanda na kombo na Yesu Kristo. Yesu nde azali fungola ya Kongo. Yesu nde azali fungola ya Kongo. Peuple congolais fungola matoi. Fungola matoi tosa Nzambe na yo. Na bondeli na kombo na Yesu. Nzambe merci pour la message au pesingai. Na ekoloba bosolo. Même bato bakonzima te bisu me bana na yo bakonzima message oyo. Olobaki na ngai kimbango azalaki nganga. Olobaki na ngai kimbango azali mosali na Nzambe te azalaki faux prophète. Mais abombamaki na kombo na Nzambe. Tala bosolo na ye komema yango oyo. Bana yo bayoka basali na te batosa. Nakotika koloba kambo te ti na kokomaka mobange. Nakoyaka kaka koloba. Lelo pesinga makasi ko makambo oyo Angola. Mukoso ko revelenga mususu fungola nga miso molimo na mona pena ya koloba makambo oyo onadiko ozali ko talisanga. Sikete komo na yokumisi mokonzi bakonzi. Sunga bando baluka Nzambe ya solo bazwa Nzambe ya solo. Merci Jésus pour la nuit de kosana kati bomena biso kombo na yokumisa mana kombo na Yesu Kristo Yesu Masia na bo. Là, de retour sur ce plateau, mon ekaninga za pembe ne marmol ba pesa pembe. Alors, oui, que
Nzamba tindi altalisi papa Simon Kimbangu ya 1921 bandina kuna bia zaki ya nzambe te abande ko batama na sima nzambe azaki mutu ya misala azaki na ye ayete anda ko batama sima ya Bible malobomboka. Merci. Yenda ayebite moni biso tolobaka eloko moko mama likambo malamu moto ayeba tina ye ayebi na ye te abotami ne kaka aye na ye kaka donc dans le nez ayebi ne makambo te amoni likambo moto fo yebango amoni Jésus Christ tanga abotamaki azaki na bayuda chaque fois bande koloba makambo bato banondimi te lelo nde bato bana ba veste ba cravate au nom de Jésus mais soka ba soto bidongo to sala voyage astral to zonga que Jésus wana ye nana ondima personne lelo bato batikala au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus mais kuna na Bible ye Jésus qui s'est biso na 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 3 balobi toute affaire se réglera devant 2 ou 3 témoins. Mais ce que même dans mes bateaux basala qui étude archéologie baké ko sala baké do ko sala ba découverte ba découvrir que Jésus-Christ a été existé hein bamona ba indiste. Vous comprenez biso to zone dimango po mulimo na nzambe nde yebisi biso hein conflit majeur ya bamindele na tata Simon Kimbangu le fait que tata Simon Kimbangu aloba kombo ya Jésus-Christ de place bamindele ba ki na conflit mais papa Simon Kimbangu azalaki minerte azalaki prophète minerte donc yenda yebite ça veut dire faut azwa temps ba yebisa ye azalaki pe pressé ora tuna ba yebisa ye ye azali kama tuna te azui révélation te meka si révélation akoko zo meka tant on peut tant moi si wana ndoki amoni Paul bazoleka na musika bisi bango nini abi bomoni batu wana bazoleka wana batu wana baza ba angelo na nzambe Paul alobi makambo alobi mais nenga azandoki pene nete opusana te asolo ngwa bani ayebi nete makambo azoloba parce que azui l'histoire de Tata Simon Kimbangu te ayebi te Tata Simon Kimbangu c'est lui-même Tata Simon Kimbangu eza ye moko au commencement mais pour na eza bato ni surtout abalobelaka ba chaîne balobelaka donc bokeba makambo pasi Kimbangu wana eza bungi ba bungi sa ba te yenda zo no bunga yenda zo ebate yende kutu donc ndenga za wana même kombo aza nango ye kombo aza nango ya kombo na ye na tata na papa na bango na ba mama na bango na ba famille na bango kombo oyo aza nango eza kombo bapesaki ye kopesa ye moko ta mipesaki ça veut dire comme bapesaki kombo siko il faut pas mettre l'histoire na l'âge à 1 année 3 mois 6 mois ba mettre les solo donc ye moko ayebi lisolo tango azala na 6 mois te kasi ngala zo révélation ya l'âge à 6 mois ti nenga azalaki auzwango te donc ça veut dire azana libungi lelo oyo tout le monde parle de Tata Simon Kimbangu Kimbangu ebeleza ya pamba bayebi Tata Simon Kimbangu te Tata Simon Kimbangu pa yebi bango te tango bakangi papa Simon Kimbangu amesi multiplier ki na 5 personnes atuni bamindele balakisa le véritable Kimbangu bamindele bakoka te mama Mikala betele biso lisolo na centre d'accueil na rencontre alobi tango papa Simon Kimbangu akufaka 3 ans après c'est depuis monde exista mutu akufa sa estomac placenta poumon nini na kati ya libumu eza te niki Tata Simon Kimbangu ya moni te basava bauta na poto misatu c'est Neil Armstrong Buzz Aldrin na Michel Collin Apollo na 1950 na 1969 Apollo baya awa bakutana na papa de ngenda baseba fukama de 3-0 na tango ya Jésus Christ ezalaki 3 mages ba héros à l'époque c'était Gaspard Melchior na Balthazar ils ont venu bamona Jésus Christ basava bautaki na Orient na Afrique ils étaient tous des noirs bake bamoni bafukami le même Balthazar aye na kombo ya Neil Armstrong le même Melchior aye na kombo ya Buzz Aldrin le même Gaspard aye na kombo ya Michel Collin baye awa na 69 bamoni papa de ngenda bafukama babengi balobi Kimbangu maître de la ligne parce que Neil Armstrong a posé pied gauche na ye pied gauche na ligne pendant 2 heures et demie mais bamona papa de ngenda bamona mutu mundi liboso
bakanga photo bapublie yango bomobutu alobi moto wana avandaka awa na 1900 il faut atuna lisolo but majeur ya bapolo 11 bayelaka awa bapolo 11 bayelaka république démocratique bayelaka Zaïre te bapolo 11 bayelaka papa d'Angende tankeki à l'époque papa d'Angende etankeki nazo yebise yenda yebite Jésus Christ tobengi nzambe lelo nde tobengi nzambe mais bien vous connaissez la vérité kasi yango siko photo yebise vérité te photo yebise vérité pour akoma libre parce que ça non liberté babi vous connaissez la vérité et la vérité vous rend libre mais mutu aza liberté azalaka agité ndenge ye aza agité aza nanu liberté na ndenge aza wana aza nanu agité ye ndenge aza wana aza disciple propre ya Satan nani ye mwana mwasi oyo aza na disciple aza disciple propre ya Satan omoni révélation na ye mpo ezala vrai so aza congolais invité ya avandanga na vandi yao aondimata ata simongi mbango nzambe na miso na yo na plateau invité ye soki eza révélation yebisa ye akota lisusu baveille de prière nga azoyinka apale tokutana na ye awa ça devant te aza en révélation yo za na histoire mais Jésus Christ bongo ye sikasi yezu pe asaki débat tango bazotuna ye bazozongisa ezeka babilo na plateau salene te na plateau na koyebisa ke tasi bango nzambe na misu na bino ondima na misu na ondima na population ondima ondima jete si na komso mama soki motu lelo akomi nano kimbangiste te na bando sambela nzambe te azo tatone na bando sambela nzambe te o tatone Jésus Christ ebisi bango soki bino bozalaki bana ya Abraham ya solo mbele boyebenga mais bango no so bando benga bango bana Abraham ba juif o biso toza ba juif o biso bakila na mutu na biso lobi te nzambe limbisa bango eza la vérité parce que tango Moïse abimaka na Égypte ils ont un groupe au balandaka Moïse bando benga bango baramasi na Congo awa na Congo awa donc na République démocratique du Congo il y a des ramassis banani ndeti ba mwana mwasi oyo ba prophétesse oyo baza baramasi baza parce que ayebi origine na yete notre origine c'est kimbangu fula mafua mibembela moki l'époque wana bakoko na biso bayebi na Jésus Christ te avant bakoloba ya mais parce que bakoloba tu bayaki na kombo Jésus Christ mais mutatinda ki bakoloba ya awa c'était ezalaki roi Belgique mais il disait comment roi Belgique alobi boye bato bino bozo kende kote ya kombo Christ baza na véritable nzambe na bango kimbangu fula mafua ya tanga ki wapi so atanga isa katanga bien te so atanga ki atanga bien te et puis faut yebisa ye il faut que vous puissiez chercher l'indépendant. On a besoin de mais alobi mambwebele hein te alobi mambwebele alobi bino kuna bozaka mbunda na mbunda défilé bote ya Yesu te bote ya kaka bozaka bato ba défilé ko yenga kokima ko yemba banzebo bambunda tout ça et puis alobi ke ba pasteur ne bozaka ba kobo ngimba ko bomete po Yesu est-ce que bote ya pe Yesu de ye ayebite omoni tanga zolo ba makambu ata Yesu wana yazolo ba wana Yesu wana parce que comme Jésus Christ banda comme Yesu bandaki na yete comme Yesu existaki avant parce que bar Jésus azalaki mokolo ya Jésus azalaki déjà mokolo bar Jésus avivaki na Paphos na Chypre na kombo ya bar Jésus Delimas donc Yesu tanga yaki parce que comme on est dit Jésus te comme Seigneur qui ba benga ye na Ancien Testament c'est Emmanuel nzambe kati na bato do nzambe kati na bato mais ba juif batali ba bibiso to benga nzambe te po eza l'abomination ba bengi Jésus donc Jésus ça veut dire mopona bibiso nde to poni le mot Christ est outil na crucifixion yango moni biso ba Christ biso tango ba benga biso ba Christ ça veut dire toza na kati ya crucifixion po toza la bokonza likolo nde to déposer croix omoni toza na croix rouge donc toza na rose croix na croix donc toza na rose croix na croix rose sikoyo bango baza na rose croix
biso nde donc toza na croix rose parce que biso tomemi nano croix na suka nde tokomona rose mais bango babandi na rose na suka nde baye komona croix donc bango baa na rose croix mais est-ce que kosi mama mbundana nde te ayebi na eloko te balobi est-ce que kosi ke bote ya mais kasi nalobi bona te ye est-ce que nous tanga pe bible te makasi kutu yete yete mais bolimbo la bible tende te tango yazo lo ba bible révélation mabomba mibuaka 1900 na nabi mama 1900 1300 yoka là papa c'est mon merci na yebisa yo balobi foko lo balikambo yo yebi ça va tango David bazokende kosambela na bana ne batanga bible verset depoka baro David batanga bible verset donc bayebaki nzambe mpo na bible te bayebaki nzambe abraham ntango aosangisa bana na ye mpo bakende koluka nzambe ntango nzambe akutanaki na abraham nzambe nde ayebisi moïse a partir ya Éthiopie na sinai moïse koma biloko oyo moïse andotuna bamikolo ya kala ezalaka ndenge nini babandi kokoma moïse nde abandi komango c'était en Éthiopie mais bamindele baye baenseigner bato ke sinai ezalaka na Moyen-Orient ezalaka na Asie or que sinai c'était dans l'Éthiopie parce que Éthiopie wana omonaka wana eza bana 8 abraham abotaka na ketura abotaka bango na pays des Étiens parce que le mot eti tozwi badéfinition na kokomona yango pays de couche Éthiopie aujourd'hui ça veut dire Moïse akutana siko bamindele bazwi l'histoire tout va traverser la mer Rouge et ici sans le savoir. Il faut aller classe bandi. Te à cours. Classe bandi. N'habite coûte donc yende fois à la première élève. Classe bandi. Mais alors tu vas pasteur bakina bankama. Te ayebite. Balobi boye. Parce que même le prophète Mario William Abraham a prêché qui Isaïe 18. alobi biso tokosambela nzambe ya au-delà ya fleuve Éthiopie tanga ngona Isaïe 18 banda vraiment wana banda kokende bazoloba die au-delà de la fleuve Éthiopie or que fleuve Éthiopie au-delà ya fleuve Éthiopie za RDC balobi kosambela nzambe oyo ya au-delà ya fleuve Éthiopie po bible zanga na kati kuna moyena na bouger na simbango eza tene Isaïe 18 Obandotanga, on se a 7 balobi boye. Toute offrande sera apportée à l'Éternel des armées sur les montagnes de Sion. Yé, place à Osambela Yesu. Offrande wana zo kenda à Jérusalem. Ah, yemo kadama ngote. C'est déjà une fraction. Soit que dans la justice vandi bodon, ba no vandi se boye na ba juge bando sambisa ye. Balobi toute offrande sera apportée. Atanga yango siko na Bible Tob, to na Bible Jérusalem. Tona assez crampon, tona derby. Atangango verset on a pesé. Au monde kuna balobi par les peuples de thé bronzé. Donc ça veut dire dans la Bible mnokamboka na bango par les peuples de thé noir. Balobi c'est là où réside le nom de l'Éternel. Kuna nde evandaka kombo ya Nzambe. Mais moka na bango eza ekatana na baebale bele bakwango bakwilu bakasai bamaindo yabino bowelela yango ezala mbome kama nzambe kosalisa te bamindele bakozwa cours un jour vraiment yana bike baba na mwasi opazala na kati azala lokola bidel na bango azwa cours te ya ozwa cours te ndo apese mino parce que nzambe alobela ke mingi so pesi nga adresse ne na oluka ye Nzambe alobela ke alors mama garde ndo taliana zo cible mingi na bino nante alobi attends Simon ki mama cible mingi papa bozo bakomona na image papa nani alobi abengi bino ba magicien te ayebi te amoni na Jean chapitre 8 même quand sale malem so bondokele ki mingi te mama omoni ka nengo yo vandi boy se batebele pe bakalifia ondo kaka na babiloko oyo sala ngana mema mutu musuku na église pa na yo atalika babi kesi momi ozanga planté amebe ko na église akanga opendo abisinga kesi momi ozanga planté ngabiri ana planté abisinga kesi keba kesi ngabiri akalifia yo
Jésus-Christ dans Jean chapitre 8. Tant que dans Jean chapitre 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ba qualifié qui est démon. Ba c'était muto azana mulimo ya Belzebul, muto azana démon. Ba benga ye démon. Ba zwa mabanga, ba bamba ye, ba koma na nzela yezo alimo abunga. Jésus-Christ sana. Bon, nabi ya bino bolobela Yesu. Ko ba bolobela te me ngana yebi ke bolobela Yesu. Le véritable Jésus. Le véritable Jésus. Bon, bino Yesu o bino bolobela abochaka insikani. Yesu non, non, l'église c'est l'église de Jésus-Christ. Nabi ke l'église c'est l'église de Jésus-Christ. L'église à Kimbangi c'est l'église de Jésus-Christ parce qu'on envoyé papa Simon Kimbangu. So yana tuni Yesu kune pa na bino kolo Yesu masi. C'est le propriétaire de l'église. L'église Kimbangi c'est propriétaire na Jésus-Christ. C'est votre blabla toi. Hein? Église Kimbangi c'est église ezali église Kimbangu parce que babi boye. Tangu akoya akotonga lingomba na ye. Mais batu na ye akojwa kombo ya tata na ye. Nde akochana bilongi ya batu na ye. Batu na ye biso toza bakimbangiste. Bakimbangiste ça veut dire batu ya tata na ye. Parce que tata Simon Kimbangu a mis se présentant devant Mundele, c'est lui le père de Jésus-Christ. Devant Mundele. Yazalate, pas le même projet. Ya tata na ye, maman na ya Rosala. Je faire comprendre donc Yesu Masi ya bondimane lokola aza mwana na Nzambe. Mwana na Nzambe. Na Nzambe. Aza Nzambe. Sikoyo papa na yende Nzambe. Nzambe. Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu. Kingeta. Siko bino bolata kombo ya papa ya Yesu. Ya papa ya Yesu. Oh Yesu abai ke ngai na tata na nga toza moko. Toza mutu moko. Nga nzana expliquer batuleo ba chrétien ba yeba, ba église rêve ba yeba. Donc na kati kimbangiste bandimaka Yesu aza Nzambe. TGT. Donc ba véritable Yesu Masia. Véritable Yesu. Église Kimbangi, comment on a église de Jésus-Christ par son envoyé, hein? L'église de Jésus-Christ sur la terre. Sur la terre, par son envoyé, Papa Simon. Par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Voilà. Bah, on se croise, on dit, ma Yesu Masia, Aza, Nzambe. Mais Azali, Mwana, ya Nzambe, Nzambe, na kati ya Trinité. Parce que, Zana, kimia ko papa, ali ngaza na kimia. Donc, bandi ma Yesu Masia, Aza Nzambe. Mais azali pe mwana na Nzambe ne Yesu pe alobaki ayeki lwa mwana Nzambe. So nakozala mwana na Nzambe a Nzambe. Siko bango bazolata bakombo kimbangiste ndenge ni. Pourquoi kimbangiste kenda trop? Et kenda parce que bango balata kombo wana ba milobaka wana eza bango explication na opis. Ba milobaka ke balati kombo ya papa ya Yesu. Donc papa ya Yesu ezana ni pona bango ezali papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, le roi comment les Kimbangu, Kimbangu linko le banani révélateur hein. Révélateur ça veut dire mutoyo. Oui bomba. Makambo bomba makabimisi yango siko yango moni signification ya Kimbangu il mabaka vérité. Donc révélateur. Par siko bazui kombo ya Kimbangu balatande ba ngoma ba Kimbangiste. Donc ça veut dire bato vérité. Bato ya vérité. Donc ce tobito on la sens musu baza bato ya vérité. Bandi mara Yesu siko balobi papa Simon Kimbangu aza papa ya Yesu. Oh Yesu wana ba papa na ngala papa na toza moko. Mutu moko. Bango siko babike Yesu Masia papa na ezalaka Kimbangu. Ni papa na aza Nzambe, Yesu pa aza Nzambe. Bango pe bandimelaka Yesu lokola na même niveau que a Nzambe. Bandima pe papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu ya 1950 ya 1921. Ye pa aza Nzambe. Papa Simon Kimbangu pe ya 2000. Te papa Simon Kimbangu baza na ba différence te papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu aza Nzambe pona bango. Yesu pe a Nzambe. Sikoyo na minute oyo bango balata kombo ya papa ya Yesu. Papa Simon Kimbangu. Oh na temps obso zali ezali temps ya molimo mo santo. Yesu Masia bina kei na otika mende mo sungi molimo mo santo. So bino bo sela su kombo ya papa Yesu pandake Yesu abi atikeli biso molimo mo santo ko to cha des autres. Te na lingi na expliquer yo molimo mo santo. Alors on est là on a net parce que ba ndena lingi na expliquer yo. Au moins, dans l'Apocalypse, quelque part, Moukande Zolo Baboy. Jean, dans l'Apocalypse chapitre 1, l'Apocalypse chapitre 1, ce qui est tangi, en tout cas, dans l'Apocalypse chapitre 1. Hier, il faut ça à toi, en tout cas, ça à toi, Lukangana, tout le monde, attends-moi, tamuke, tout le monde, sur la poisandeko. Azamwa na moi, si, na habité, so bandeni. Dans l'Apocalypse chapitre 1, de verset 1 jusqu'à 3. Balobi boye, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. La grâce, donc Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Jean,
na mangomba sambo o ezalaki na Asia. Balobi la grâce et la paix vous soit donnée de la part de celui et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, et de la part du Saint-Esprit qui sont devant son trône, qui est devant son trône, et de la part, il y a troisième personne dans Balobi, Balobi de la part de celui qui est, virgule, qui était, virgule, qui vient, point. C'est comme Moutou à Soukawana, Bazo Memaye na trois dimensions Balobi qui était, qui est et qui vient. Moutou à Souka. C'est comme Balobi Boye. C'est comme ça qui na 8, kuna na 9, na se Balobi Boye. Chaque fois, les anneaux rendant gloire, l'honneur à l'action de grâce à celui qui siégea sur le trône, vivant sur les siècles des siècles. Balobi Boye. C'est comme Moutouana Nani, Balobi, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Yenda venda ki na kiti. Donc Moutouana azalaki na trois aspects yé moko. C'est pas pour rien, monite lo bakatata c'est moke mbangu. Yali puta, papa d'angenda, na papa c'est moke mangangani. C'est de la part de celui qui était. Papa c'est moke mangani en 1885. Tomoli monsanto, bien chana. Temoli monsanto moto. Parce que pendant ngo bazolo ba molimo. Hein? Temoli monsanto biso to che mutute. Ndenani. Papa c'est moke mbangu molimo monsanto. Yembika tata. Ça veut dire donc kaka omoni awa nenga balobi celui qui était père, qui est fils, qui vient Saint-Esprit. Mutu moko kaka ye, kaka mutu moko. Yamo Jésus salobaki ngai na tata toza mutu moko. Lui peut rien faire sans moi. Des ordres, vous pouvez sauter le même binomo kuna trouble comme ko. Trouble koti Satan na koti mama. Trouble koti yoka trouble nene koti. Ah tester constipation. Constipation. Te mutalibanda za na constipation. Papa mutalibanda te oza mutakati na chela kyo. Te azana constipation, azana constipation. Papa ye nzambe tata. Papa rigia na komi nzambe. Te azana âge moka muke mwasi. Papa nani? Mwasi wana nzambe. Papa Mbeza. Mwasi wana Banzambe. Nazem mama balobi boyete pardon. Tous les 24 réveillards oyo bavandi na trône nzambe baza banzambe. Les 4 êtres vivants baza banzambe. Te ba nzambe te. Merci. Non. Mais pardon, toke siko na Juge. Toke na Juge chapitre 13. Tangu angelu wana akiteli Manoash. Mwasi ya Manoash. Aibisi ye okozwazemi. Apesi ye ba instruction. Manoash tanga ebisi Manoash abi azaki ndene abi forme na moneleki wana se forme wani ate mutu wana Petre nzambe Manoash abi refo na mona abi mela Manoash tanga abi mela Manoash amoni yalbite mutu nzambe. Prophète Joseph Smith, fondateur créateur de l'église, il y a le saint des derniers jours, alobi nzambe aza mutu. Na livre ya Fusere mes témoins na page 167. Abiso boluki nzambe boko mone na forme mutu parce que Jésus-Christ quand il était venu sur la terre azalaki moto. Yango moni Paul na Colossiens atindelaka bata Colossiens mukanda. Ebisi bango Jésus-Christ il est image visible de Dieu invisible moto. Merci beaucoup. Yesu moto. Merci beaucoup. Yesu moto. Nangina sa l'autre démonstration. Yani nisusu. Ya place to vandite. Omoni po yazo ebane makambo te. Azo ebane makambo te parce que moto po abeba azana 3 dimensions moto azwa liboma. Tozana insuffisance mentale na détraqué na fou. Donc ye abandi na no insuffisance te a comme déjà détraqué. Na suka na onde to bengi fou. Nan. Mwana mwasi wana. Prophète soit disant prophétesse. OK. Mama na biso mususu wana azande na début ya commencement. Asande na début ya commencement. Yaza insuffisante. Ya ko sakana te. Ah ma guerre. Bon tango mama guerre ta zolo ba makambo. Yo kaki ete. Bo dange botanga na lo ba po ya yo kanga comme problème. C'est comme problème te. Ba question banga makambo te mitavi. Tenga na ebisi yo makambo to ko banga ngoso yango pe bangi biso. Mais lorsque lui t'a très parlé de papa c'est Mokemba. Donc kaza mineur na ma da kaza mineur na matière. Tomo kitana émission. Kaza mineur na matière. Balobi na Genèse chapitre 2 verset 8. Balobi nzambe ataki mutu na Orient.
Bamindele batei biso jardin d'Éden ezalaki na Moyen-Orient. Mais la Bible parle de l'Orient, pas de Moyen-Orient. Tango Abraham a commis na Genèse chapitre 13, Abraham a commis en Égypte. Balobi Abraham avançaki vers le midi. Midi ça veut dire ayaki en Éthiopie. Côté oh la reine dit midi a Outaki. La reine de Saba. Babenge la reine dit midi. Asaki en Éthiopie. Mais sikoyo Abraham peut avançaki na midi chez la reine de Saba. Tanga commis na midi atali moi. Pardon, vous avez une minute. Comment quitte déjà, s'il vous plaît. Makambu yango ebimi déjà. Voilà, on a vu. Na beta makambu. Ba mama guerre dana momio na komone nani momio. La prophétesse. Petite sœur wana. Moi non. Donc quand je peux ma chère. Moi na papa yeyo ma chère yango na ngona maboko. Batakala batanga ki Bible te pour moi na nga yebi nzambe atanga ba. Moi na nga yebi nzambe yebeta verset. Donc abeta verset boko te. Mbunabe obeta boso moi. Mais David abande ko beta eloko pona komisa nzambe. Yahweh. Na lobi il faut to komisa nzambe to yemba. D'où vient le mot psaume? D'où vient le mot psaume? Maman. D'où vient cannabis? D'où vient le mot psaume? Banzembo bakore bayemba basafi. Yango mon totanga akuna. C'est pas ça non prophétesse. Yoka skodo na sepelise. Yo moyindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moyindo loposo ya nzambe aponaki. Yo moyindo obosani kombo ya kimbangu. Lobi kona yo ezali wapi. Tepo ya albi dikamu. Nzambe alingaki yo. Ati ndimo limo satu. Lelo elaka ekoki. Akiti na loposo lwindo. Okoto salisosu nani. Te ya albi dikamu ya kohalte elvena. Tango bazolo ba septième trompette kobeta. Trompette zani. Si fafa. Non, déjà avant. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Lingomba ya ntoma euta na lola mukonzi nzambe bandimi ba. Bomela mama prophète so andimi. Mais omoni nabanzi oyo namoni yo yambangati. Chaîne nde oyambangai. Yo mokolo. Na osala détail biloko oyo. Merci beaucoup. Na tokosuka sa monte photo imana mwanje. Yahweh. Bombangai na ebombelo yayo ya kimya na nkamba. Nasali tenor na bakisi mwa eloko ko babi ko bakisete ko longa te ngala oyemba nzembo na ngandenge yemba ma. Mère, pardon. Professeur moko azana Allemagne abenginga abisinga papa que c'est faut expliquer batu bien prière à notre père en kamba donc nga nazolongola biloko na kati nazobakisa bakobakisela nga pe baolongolela ngai sikoyo na osenga temps oyambanga na expliquer professeur kaza na erreur kombo wana professeur ba masane batu bapesaki batokena za professeur na tokate michel kata. Okay. Obeta pe sifliste na za flûtiste na beta flûte na beta basse na beta basse voix mère voix donc les voix les plus majeurs mais obeta tout que ça na muteme donc beta kawana amba donc mon présent déjà nini dala pasi yangai mo mbona yo butumoi nakolela longisa ngai na etumbo yo kolo Yesu bomba ngai kolo bomba ngai kolo Yesu kamba kolo Yesu yo kolo te tolo bankolo batenga bakisa kolo Yesu bomba ngai te tokataka nkolo so lingo cha Yesu cheme tokataka ngai yo kakolo Yesu ponze moso ba nkolo Yesu et que ne moulait ça veut dire ko bebisa not mwana kolo Yesu bombanga ça veut donc kolo Yesu bombanga nde donc na mutu azo donc na tenor azo lancer kolo kambangai na nzela etondi nzube pona koma na mboka yayo ya bude mwana na kamba après ndio msuya kanini
Dombo kia quiz atasi moke tuluze yekyo. Tele mankundi twenda kwetu kuzulu dia vele. Lombo qui bosse qui c'est. Nous sommes arrivés à la fin. T'es toi, maman, dis-moi, Bélé. Est-ce que papa t'a vu? Ah, parce que c'est pas tout bien. Hein? Tu n'as pas regret fort, donc tu n'as pas sentiment, donc on a pèsé la hindou, ça papa Simon Kimbango, la mère Wana Bayoka idéologie. Et papa qui c'est bien. Merci de le souka numéro de téléphone. Numéro de téléphone 085 94 25 598. WhatsApp est 090 14 92 609. Merci, restez branchés, abonnez-vous et partagez cette émission. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelo